même ma mère m'avait appris quand on allait avant au lit, il faut sambela, avant au bima, il faut sambela, avant ça la nyos avec la prière, tout au long là tout gagner ma je voulais bien à ça la tirer pour Léona maman parce que pour fortifier les autres parce que belé puis bazar na ba maman té ba maman ba kenda mais biso nous avons appelé cette chance maman Zali pour la fortifier puis ba ngata na okola je pensais même pas qu'un jour na kokoma o nazali. Je pensais pas qu'un jour na rola la nanda kunanga na lamu ki na kutike maman alali na même nda kunanga na Bruxelles maman za na sio c'est maman ya kaputo le quoi si tout va bien peut-être année parce qu'année passée année pas ya parce que na la Covid si tout va bien à nous à obéter sous tout en Europe donc nandimara te qu'un jour on a pu na robenga on a pu tout va ni na poto tout le temps on va venir à Bruxelles là si maman on kenda na Paris kenda Paris kenda puis na Hollande donc maman kenda Paris à kenda Hollande donc qui veut dire que dans la vie il faut toujours donner la chance aux enfants. On a payé sa chance na bana nanga na zo accompagner ba na musalo ba sala. Donc parce que lobi na biso zaka na maboka nzambe. Donc donnons la chance à nos enfants et puis toi accompagner ba on a prière parce que la prière est très important. Moi j'avais compris que pour réussir les arrêts faut na tchaba prière liboso. Donc maman message à souka na ba fanatique au balandi moi marambolobi de loayoka. Merci Nebo la nation de Tamulo. N'allez barater que le balamoto nzambe ya pambula parce que la bénédiction est une takipa nzambe. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce qui est quand même nzambe au moins nous c'est comme facile. Et là qu'on dit Adam et Ève basala qui pour pas dans le jardin d'Éden abenga lion yaka. Pour azala qui na nzambe. To bangelo muté to kama nzambe wana akomisaka mutu place oyo kokana kiti ngai nazaki mama moko baza eloni azana ngo bato balobaki na ngai lobi eloko nini nazana ngo ngai makolo na ngai mibale etamboli na Europe bango bakomi na mutu amen mais nazaki de l'autre côté nazaki na confiance na nzambe wana nazo bokola bana na ngai na nzambe wana tolia te tokenda ke église tolia te tozo sambela lelo nzambe wana amimonisi na yebaki te un jour na konya to Hollande tona talinya na mataki na viona ndenge na kebo to na zongi na parcours wana na kitaki na Australie na yebi yango te na yokaki na géographie menga makolo na ngenya te ça Oscar na kitaki en Australie na yoko na géographie mais na nyata makolo tala nzambe akomisaka biso bisika o biso tokana kiti alors bino bozolanda ngato na confiance na nzambe ba mama biso tozana bana na maboko tole babana na biso te ato moni lelo azana balabala soko tikiye kaka na maboko na nzambe akokanga na likosi ya kozongisa na ndako po amema eti na destinée na ye to batela bana na biso nzambe apesi biso les enfants sont les bénédictions de l'Éternel ko soigner bango ko prendre soin na bango ko tika bango lonso na maboko na nzambe po nzambe akomisa ye na destinée na ye po ezala malamu po na yo mama lobi unakozwa repos nakosala te bana ngande ba olesanga na vandi na omema bakoko nanga kande asabe na ya ne passé na kokaki kokete na pour Covid mais na yebi ke 2022 oyo na ko beta surtout o bato baloba ba biloko nini yaza nango ponga na pema na poto ifona beta na tour so ba tour ekokinde na pemi po ba yebe ke nzambe biso to sambelaka aza na bomo na teka kala otokola na porte chambre nanga otokola ne lobaki si ton Dieu est mort essaye le mien ba cousine nanga bazala ko seka ozaka na nzambe yo yo pozala kana nzambe mais lelo ba yebi ki nazala. Merci Nabino, vous continuez toujours confiance dans l'artiste Nabino. Azamo Nabino Zalik Nabino Zaya Nabino, vous soutenir pour aller de l'avant. Nzambe pe atika abisote azana biso elongo na biso batozo tia maboko na fo nzambe apambula ka mutu nyonso. Tango dingi bolingo wana ekozongela yo nzambe azana.
ça on dirait pour être vraiment quand même que mais à Zambela à Pambola je suis pour attirer fond maman. D'accord. Oui, parce que c'est très important. tozobondela nzambe ntango mwana uti mboka mosika aye na mboka oyo abotamaki mwana mayele azongaka na makolo ya baparent na ye mpo azwa lipamboli na maboko ya baboti na ye yango mpe artiste ya bino asalaka autaka poto aye kozonga na source mpona nini azwa lisusu ebakama lisusu encore et encore et encore yango nongona acte esalamaka aza mamanga moko papa aza te nde nazotikela maboko na nzambe lisusu ane oyo nzambe apesi ye ya sika akomisa ye mosika nazopambola nzambe parceke aza nzambe ya promese nzambe apesaka promese na 2013 ke nakosala ansi motu monene tomonaka yango ezalaka masano tomonaka yango lokola eleki eloko moko atoyokaki me lelo nzambe oyo azokokisa ngo na kati ya bomoi na ye nakotikaka te kozanga koremercie nzambe opo aza malamu yango tozobondela sikoyo seigneur napesi yo merci parce que oza nzambe en dehors na yo eza na moto te en dehors na yo eza na eloko te en dehors na yo tu aza te ezali yo nde nzambe nazotika nsi na maboko na yo na année 2020 oyo nzambe na bomoi yo oyo osalelaka biso bikambo yo biso toyebi ke bénédiction na yo nde ekomisaka moto esika oyo moto azali nzambe natiki ekati na maboko na yo ane oyo ezala ane moko prospère mpo na ye ane oyo nzambe yo assure protection na ye na libota na ye na mwasi na ye na bana na ye kolo o accompagne ye mpe ezala de succès en succès yawe na bibele esika nyonso oyo asa kotia makolo na ye na 2020 oyo lokola aza elongo na yo nzambe epesamela ye lokola bible alobi tout lieu foulera les plantes de tes pieds je te le donne en possession nzambe pesa ye possession ya mondo oyo mobimba nakolimite yo nzambe te nalobi mondo mobimba pesa ye possession nango nzambe ozali nzambe mpo kotikala kobele nzambe oyo yo pesa biso na kati na 367 jours ya ne nzambe ane oyo na maboko na yo oyo yo loba ne vous inquiétez de rien akotikala kosekete na eloko te oyo nzambe yo loba na kati na bible ne crains rien akotikalaka mpe kobanga eloko te parce que yo nzambe yo oza koakompagne na marche na ye na année oyo 2022 nzambe ezala na ye longo bomba ye zinga ye na makila na yo nzambe azala invisible à l'œil de l'ennemi nyonso oyo ya koentreprendre nzambe opambola yango oakompagne ye na marche nyonso ya kosala nzambe natiki ekati na maboko na yo na mbula oyo ezala mbula oyo na kati na mosala na ye artiste aza tambola na kati na succès de succès et de succès ozali nzambe mpo kotikala bobele nzambe libela na libela na kombo na yesu kristo aza mokonzi mpe mobikisi na biso amen amen. Voilà na so basali prière faut osele mpe prière na selango na offrande na ngai napesi mama offrande na nga mpo prière oyo mama asali nzambe afungola baporte eza ebele donc offrande na nga yango nzambe eyamo na yo abakisa ebele afungola susu baporte oyo yokanaki te na vie na yo afungolola yango amen papa nzambe epa pambola yo yaka mpe yakozwa lipamboli mama aza mosene na nzambe toyaki na yo pamba te nazotika kaluchi mwana mosusu oyo asamemeli ngai année 2022 oyo nzambe yapambola yo papa omoni image oyo ozozwa okozwa ngo tout autour ya maison présidentielle nalobi yango na kombo na yesu nzambe akomema yo mosika nzambe akoluka